Kimbangu azali mupikisi na loposo na yo mepona nini te yo petela ye maboko lisusu mapo onisa ete azali mobikisi na loposo na biso bayina otinani ya dada Kimbangu yende azali mobikisi na biso soki penza osepeli ete fumu Kimbangu azali mobikisi na loposo mepona nini te yo petela ye maboko. Matondo mingi bandeko ya presse biso masanga ya bangunza oyo tobelelaka Mfumu Kimbangu mpe tokumisaka Mfumu Kimbangu oyo babundelaki bonsomi ya mboka oyo po ete mboka oyo ekoka bongo kozwa indépendance na yango oyo ba martyr bakende baboma batumba po ete balukaki bonsomi nde na kati na bosangani na biso lelo toyaki awa na palais du peuple mpona koya kotika memo na biso kolandela mabongisi maye mokonzi ya mboka auti kosala po ete concertation nationale ekoka kozala biso tosepeli na yango po ete bayimboka bavanda bango banso esika moko batala to tokoka kotala mboka lolenge kani tokoki kobongisela yango po ete kimia ekoka bongo kozala mpe na kati ya mabongisi ya constitution tolingi ete constitution ebalana na bokoko elingi koloba ebalana na bizaleli bya biso kasi tokosepela te constitution ezala kopi ya bafrançais to constitution ezala kopi ya baanglais ya baallemand po biso na bango toza na barealité moko te tosengi na kati na memo wana na bayi mibeko esika ya bangunza esika ya Mfumu Kimbangu ekoka mpe bongo kozala pamba te biso bangunza na bosolo nyonso baye babundelaki indépendance ya mboka ezalaki bangunza me bangunza base retrouvaka te ata esika moko na mayimatali mboka yango nde na motindo wana tosengi te esika ya bangunza mpe ekoka kozala mpona nini te na kati ya manaka ya mboka tomona mpe le 6 avril tomona mpe le 2 juillet tomona mpe le 3 octobre tomona mpe le 12 octobre mpona nini te na bobosangani nyonso ya minene oyo ekozalaka na mboka oyo bangunza mpe babengamaka bangunza mpe batia bango na bisika oyo elongobani bana na biso baza kotanga batanga mpona leadership kasi batanga mpona subordination te elingi koloba nini bana batanga mpona kokela kasi bana batanga te mpona koservir bapaya to baservir bato mosusu nzokande baétude universitaire ekumbaka bato na baposa oyo boza na yango na lolenge te bokoka bongo kokela mpe lisusu droit coutumier ezala reconnu na kati ya mibeko ya mboka elingi koloba te bachef de terre bazala reconnu e na kati na yango nde tosengi révision ya loi Bakajika elingi koloba nini loi Bakajika eza koloba mabele mpe se ya mabele ezali ya leta nzoka
mabele na se mabele ezali ya bakolo mabele ba autochtone nde na motindo wana tosengi te mabele bazongisa yango na autochtone kasi l'État azala nde garant na motindo wana tokolikia bakolo mabele bakozala associé na bayebaso balingi koya koinvestir na mabele ya bakolo mabele pamba te kolo mabele ezali autochtone. Conférence de Berlin ebebiselaka biso makambo mingi ya mingi ezali na kati ya memo kasi na kolikia balini ya minene ezali oyo wana mpona biso banguti. Honorable député, estimés collègues, na koma kikomitu na hawa batu bazoloba batu bakozwa misala na klase wapi na Congo mutu atanga biso nyonso bakapita qui a étudié pour le Congo parce que le Congo nous avons le minerai. Combien de facultés s'occuper na makambo minerai okotona mutu sali nini latin philo kozwa musala nini osali musala nini o philosophie kozwa musala nini osomona wapi bakomi ke nous engageons les philosophes biloko tokoti kotanga tozotanga te Éthiopie ezali awa. Ils se sont développés en aviation et tous les enfants on les oriente vers l'aviation. Biso tozana nuana na enseignement ya ba belge o ba pesaka biso totanga ka cours mine langue na bango. Jacques Amri a écrit pour dire ceci: pourquoi parlerai-je une langue où est né le maître? Tozalaka fier na miloko na biso. Balobi yango ndambu ya mathématique, ndambu balobaka ya histoire yango wana bakotangisa biso ya zaya nini. Moi j'attendais que dans ces programmes du gouvernement bayebisa biso ke bako adapter système éducatif balongola biso na colonisation bakotisa biso na réalité ya mboka na biso. Ce n'est que ça qui va développer notre pays. Si les autres qui a découvert l'embouchure du Congo, Diego Kao, c'est que Batouana, Bakongo, Anawazalakate. Vous savez que j'étais au village, Bazo Sengangai, Balobi, au Kotiko dessiné la maison. Ngai na ebinda. Na dessiné boy. Na la qui s'est enseignant, alors ça ce n'est pas la maison, c'est la case. Na tikali na mutu na ngana lobi, OK, c'est la case. A dessiné langa eloko mususu. Un jour na kende poto na kimukolo oyo ngana kenda kapoto. Namoni ndaku ya esobe na lobi voilà la case balobi te wana case te maison écologique. Échanger parce que komi kuna. Et c'est le système éducatif tozana.